Kofinga ya bango, kolata ya biso, Misiki ya Fally. Attention, 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 attention. attention. Ce n'est pas pour la première fois que vous voyez un mauvais garçon s'habiller comme ça. Attention, attention. Un petit bébé ne fume pas la pipe. Mwana moke amena kalika yate. Mikolo Fally à l'équipe, ba musicien nyos. Je m'excuse, mais l'équipe ba musicien nyos, on a visibilité na ba France one. Ama meza bitumbe lele, meza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba. Big up la famille Mbote, bonjour, bienvenue sur Boalwood TV. Bino Bao Bozolanda Biso de partout. Vous êtes en France, en Belgique, à Kinshasa, à Brazzaville, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angola, Topesi Bino Bambote et Belé. Katazoba la chronique Antelo, animée par Eagle Woman, la maman des aiglons. Toyena numéro Yasika, on ne cessera de vous le dire. C'est pour nous chaque fois un plaisir et un bonheur en même temps de partager ce moment d'analyse avec vous. En tout cas, nous espérons que le plaisir est partagé. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Kofinga ya bango, kolata ya biso, miziki ya Fally. Balobi basapero baotia muziki ndingo panzi likolo bango wana. Kofinga ya bango miziki ya Fally. Azo mene bango toujours aigle. Abuki kisantu na yebisa yo population evandika boyemo na Fally ipupa en chair et en os na makolo. Na yebisa yo dega indara mabe. Alors, on va parler sur Inosbi, Fally ipupa et aussi la reine mère Nana Bafana qui vient de quitter les réseaux sociaux. Tout bétanon les sonango, mesdames, messieurs. Mettez-nous des likes, mettons des likes, partageons, likons et voilà. Tout panza émission, tout panza chaîne et ça biso kitoko. Alors, Inosbi à l'Institut français de Kinshasa, il s'est produit avant-hier, je crois. Le concert était une réussite totale. En tout cas, Inosbi Pena azana makambo. Soki eza na artiste o na Congo na minito bana makambo. Eza Fally, eza Inos, eza Rebo. Na DJ Momboshi. Bato pena bana makambo mikolo pena kiniki ye pena soka cheboy ça va. Ba monsieur congolais wana bana makambo. Bravo à Tigre Inos pour son concert na Institut français de Kinshasa et qui réussite totale. Webinga na ki surpris komona batu bazo yemba rumba ya Inosbi. Banzembo a rumba moi quelques rumba moko abetaki na album na ye. Batu bazo yemba bena projet na biso totongaki biso mibale na biso ya vie na maître yo Edmason. Obi ki nzembo wana Inosbi pena boye azotia pena micro batu bazo yemba nzembo wana. Nazaki surpris nga na bimenga kanisaka Inosbi ka Afro Congo. Ngana kanzaka Inosbi kaka banzembo kaka ya libata mukongo na mukongo. Namona bena ke batu bazo yemba ba rumba ya Inosbi. Bote ya beda shu batu bazo yemba yango. En tout cas ekamwisa inga mabe. Na Kinshasa na minito tozaka na 2 stars. Fally ipupa na Inosbi na Rebo. 3 kutu. Fally, Inos na Rebo. 3 stars. Na minito pena na Congo na ndinga kilelo. Bato pena bazo vivre pena vie ya ki star. Na minito eza Fally, eza Inosbi et puis suivi de Rebo. Ça dit bato to mona pena ki bako tindele jet privé yezuye, bako tindele carré yezuye, ba contrat, ba festival, ba voyage, ba concert, ba makamba minene.
En tout cas, Fally, Inosbi, na Rebo Chulo. Basta on a minito pena bazo vivre, bao vibrer. Vous comprenez? Et donc Fally pour pendant niveau qui sont tout. Je crois Fally azaki pena concert moko privé kuna et après azaki pena ouverture ya lounge bar ya Martin Bakole et quand ndenge ezalaka na cadre kaka ouverture faut bastar baya poa et salaka mo makambo epesa makambo. Makambo esala marande bongo. Donc voilà. En tout cas, moi je pense que les faits sont là. Les faits sont là. Bato bazo linga ko forcer. Bakotisa ba artiste moko boye na mulongo. Netika bango pe bana makambo mais je pense que les faits sont là. Soko tali na minito bato baza très sollicité bazo bouger moi trop na ndule. Eza Fally eza Inosbi eza Rebo. Bato bazaka bavanda pena trop te muke événement muke a bouger muke a keboy. Donc ya osamba kutezati. Ina makambo nyoso bozo mona ke Ferré azana été. Vous remarquerez que Ferré na makambo nyoso azana été. D'accord. Boko forcer kaka boko ganga kaka boko kumisa kaka mais na makambo yo Ferré azana été. Alors na ebité ceux qui baza ko se rendre compte que Ferré azana perte ya vitesse. Aza penza na perte ya vitesse makasi. Babiloko mingi azo bwaka ezo raté. Biloko mingi azo bimisa eza ko accrocher lisuti. Artiste pena aza na perte ya vitesse. En tout cas, bato ba conseiller artiste bokota na au moins réunion. Bovanda botala qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que ça l'a raté. Artiste pena aza na baisse makasi, baisse ya actualité, baisse ya succès, baisse ya banzembu, ya ko accrocher, baisse ya makambuka ebele. Artiste vraiment aza na baisse. Ba bimisi répétition ekundami. Ba musicien baleki na RTG pa Fifi Siwa eyokani te. De mambo mingi artiste azosala ezokana te. Ba copier 207 awa. Ba oti ko copier 207 awa baluki René Libata Mwindo na bango. Basali 206 na bango esimbaka te. En tout cas, artiste il faut revoir. Il faut revoir makambo ebele. Mambo mingi osala ekanga sute. Depuis ka kabase le kwe na mai. Tisigo Fally na Fally. Alors, bravo à Inosbi pour la concert na Institut Français Simbaki. Quand ndenge ezalaka to remarka ka ba fanatique bayaki na concert, à un certain moment ba fanatique ba koma yoganga oleki Fally na koyemba. Inosbi oleki Fally na koyemba. En tout cas public ba contrôlera été so sentiment na yeye ayemba eloko mais je pense que Inosbi yemoko et conscience na yeye bike na koyemba leki na Fally te. Na koyemba vraiment aleki Fally te surtout era yemba ka rumba abimaka pena ya moko to ba fo Congo na ye esimbaka nango na voix na ye mais tanga kota ka rumba place pena a souffraka mo moki soka zo yemba rumba. Moi j'ai déjà remarqué cela. Inosbi soka zo yemba rumba a souffraka mo moki. Voix na ye na ba fo Congo na ye esimbaka nango. Soka zemba nakokite Nzambe pesanga mbongo nakoma ma vie nakoma neti baninga wana esimbaka. So akoti na rumba a galera mo moki na koyemba. Mais ce qui est bien, c'est que le petit a ça la rumba bien. C'est-à-dire que batu bateke la ke ba rumba na o ba composer la kaye ba rumba. En tout cas bateke la ke ba rumba bien. Ba ça la ke pe ba composition ya bien. Tu vois. Mais yemo aussi ko voix pena ya rumba ezalaka pena te. Donc déjà Inosbi aleki Fally na oyemba te. Et ayemba na ndingi na ye Fally pa yemba na ndingi na ye. Donc
Voilà. Alors, parlons maintenant de Madame Nana Ketchup, l'épouse légitime de l'artiste Fally Ipupa, qui venait d'annoncer une nouvelle un peu triste, comme quoi elle a quitté les réseaux sociaux. Madame Nana Ketchup vient de quitter les réseaux sociaux. Donc TikTok, Instagram, Facebook et j'en passe. Alors, est-ce que ça vient de l'artiste Fally Ipupa? Est-ce que l'artiste est moutapé qui s'y est réseaux sociaux? Toye moko a jugé na eka bon, a quitté na eka parce que moi bozo bapé. Et comme on tapé moi trop dans les réseaux sociaux yango. Déjà sortie médiatique kaka. Il y a moi si ya star et lié actualité même il y a billetterie à You Arena. D'un niveau. D'un niveau lorsqu'on vous dit que Fally Ipupa nde mutasimbi makambo. Actuellement, Binora Tembe. Vidéora ya pamba. Mais la reine mère ya ba warrior asali. Pour n'avoir annoncé qu'à quitter les réseaux sociaux. Et lié na actualité ya You Arena na ya billetterie. Ta niveau. Ta soza na makambo na makambo. Mana na pesi makambo. Tala ba live. Bato ba koti ba live ya ba 2 heures, ba live ya ba 1 heure, ba live ya ba 3 heures. Kaka pona mwasi a Fally a lobby a quitté les réseaux sociaux. Message ka ya muke kaka na téléphone filmé boy. Et pesi ba live. Vile boyo ke la faire mawate. Boaba na mabe. Pwani boyo ke la lipa de mawate boy. Naeza yo actualité ya Fally nde Fally. So Fally te bana, so bana te mwasi. Alors, on a tous vu cette vidéo où la femme de Fally Ipupa était en rose, en peignoir. Je crois bien que c'était un matin bonheur comme ça, matin bonheur comme disent les Ivoiriens. Elle a fait juste une petite vidéo avec son téléphone, je pense bien, pour annoncer qu'elle a quitté les réseaux sociaux. Alors, après si ba raison nae à Koli, tout ça, on est à ba raison nae. Et faut aussi go peignoir mère à l'attaki. Peignoir ya tchatche, zosko couleur rouge. Tchatche pena Versace, peignoir ya Versace. Couleur à rouge. Zosko ya froid beti na mutu. Zoba lèvres pulpeuses. Tala. Naiso e fanjo agana momi Mana. Tala Fally azana momi o sakana te ba dessiner pena de cahier dessin. Comprendre? Cahier dessin pena oto bando sala na l'école primaire. Sortez vos cahiers dessins, sortez vos crayons. Allez, dessinez au tableau. La femme de Fally Ipupa. Ba dessiner pena neti na cahier dessin. Ta efanjo na momi Zosko tongo me ou sentir ba lèvres pulpeuses. Tout le monde a vu basi ba star mais Alors, Madame Nana, la femme de Fally Ipupa, la femme légitime de Fally Ipupa qui nous annonce que elle a quitté les réseaux sociaux. Ba raison a poussé ba raison na yo toyoka kiwana. Et est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? En tout cas, moi je ne sais pas le dire. Bon après, ba réseaux sociaux on peut commis moi trop quoi. Et comme peut kokotsa moi bêtise trop. Et comme peut kokitisa pe moi ba valeur trop ya makambo. Ba réseaux sociaux. Trop de leçons de morale, trop de coach.
trop de conseils, trop de trucs. Surtout babiloko lokola ba TikTok. Donc nga lelo soki mutu alobi ke elle va quitter les réseaux sociaux. Nga na omona ngo mabete. Na omona ngo penza mabete avec tout ce que les réseaux sociaux fait comme trouble na société na biso, surtout na société na biso. Ailleurs tout ça peut être moins bien na société na biso pena réseaux sociaux ndenge to comprendre que pena utilité nango bien te. Il fallait mundele tango asala kango expliquer biso. Tu vois. Donc quand quelqu'un dit que azo quitter les réseaux sociaux, on a pour nanga na gomo nango mabete. C'est la femme d'une star, elle reste toujours la femme de la star. Alors elle a toujours la notoriété naie, alors elle a toujours connu et reconnu, même sans les réseaux. C'est la femme de Fali quand même les gars. Même sans les réseaux, elle a toujours connu et reconnu. Respect na yewane ozala kaka. D'accord? Et moi peso mo babuzo ba comme koma trop et okoyebi ko quitter pe ba réseaux sociaux. Na Facebook ezaka na place moko boye o ba komaka so koti na paramètres, page, y a ba option. Il y a une option moko ba lobaka supprimer le compte, supprimer son compte. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité o pe mutako supprimer compte na ye. Alors soki bango moko ba tcha possibilité on a supprimer compte. C'est que ba yebi le pourquoi. Ba yebi ke koki kozala pe important. Ki un jour muto la mukaboye a supprimer compte na ye. Soka lingi na ye lisusu te ba suivre ye a lingi ne soute makamne ye bana. Ako supprimer compte na ye. Donc so ba tchaki yango ba yeba ki koki pe kozala important un jour. Donc voilà, c'est sa décision. Elle reste la femme de la star, elle reste la maman des warriors, elle reste présente dans nos mémoires. Azawana, Aza vivante, présente, Aza toujours aux côtés de l'aigle. Arbana omona na place où bamona kaye. Et puis voilà, la vie continue quoi. Alors perd de l'autre. Alors perd de l'autre. Yé peut lire gagner na ba réseaux sociaux te logo la ba biso yo. Et lire gagner na ba réseaux te. Na yusayo na mona basi ya ba star mais ya vidéo ka ya pamba je quitte les réseaux sociaux ba live etandami. Mizo so akimi réseaux sociaux ya. Kokima iyo nini okima na réseau. Pona nyango azolanda ye oya kangi ye déjà. Po ya kima. Akimi la nini? Aboyi na ye. Siko bino nde batu bolingaka ba matière. Bo luka basi ba artiste mususu bo bandosa la bango ba matière. Mana na kite na ba réseaux sociaux. Bo kende ko fouiller siko basi ba star mususu. Boko mosala bango ba matière. Voilà, elle kamba okima te. Awa akimi réseau akokima neti nani pona nini? Po asali nini? Bakima réseaux sociaux. Donc voilà, c'est sa décision, nous on la respecte et batu balingaka ba matière passer à autre chose. Boke luka base ba star mususu. Baza pe belé base ba waze quoi et babina filé. Base ba Fabregas base ba Soleil Wanga. Base belé, base ba Kabose. Base ba Werason de la Forêt, base ba Héritier, boke luka pe base mususu. Bose la bango ba matière. Mana na boyi na ye. Allez bino petro. Allez bino trop na YouTuber na ba réseaux sociaux. Bo luka sko base ba star mususu. Ya kina ya boyi na ye mambo. Alors, j'étais en train de dire ce qui m'ont si à star monene Fali Ipupa a quitté ba réseaux sociaux. Combien ba tout simple karaboyi. Yana ba tout souffle ba quitter ba réseaux sociaux. À mon humble avis, il y a des applications Oyo et Salama uniquement pour les yaba star. Omoni. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, toutes les applications, ils ont la Play Store, montenir sur son côté à télécharger comme il veut, mais par rapport à son utilité, moi je pense qu'il y a des applications destinées uniquement aux artistes, aux stars. Le rôle Instagram, Facebook, TikTok. WhatsApp, c'est pour tout le monde. Beaucoup ça groupe à famille. Bozo solo là, WhatsApp, c'est pour tout le monde. YouTube, c'est pour tout le monde.
il suffit aux créateurs de contenu, aux proposer ba contenu na YouTube et puis voilà. Mais ba réseau logo là, ba application logo là, Instagram, Facebook, TikTok, c'est pour des artistes les gars. Ba artiste ba communiquer na ba fan na bango, ba solaka na public na bango, ba followers, ba abonnés, tout ça, ils ont makambo ba star. Comment expliquer mutu normal ka mwana papa na bango na maman na bango aza na ba followers, aza na ba abonnés belé. Pour ça na bango neti nini? Alors ça na bango nini? Ba artiste ndi baza na besoin ba fanatique o ba koyaka ba concert, ba koyaka ba spectacle, ba koyaka ba événement. Voilà. Mais mutu simple boy, 1 million d'abonnés, 10 000 abonnés. Ou ça na bango nini? En réalité, c'est aujourd'hui bien total na makambo à la loupe. On remarque que parfois ça ne sert ni tipena, ça ne sert à rien. Mais bon, comme c'est à la mode, on a la seule application na ye, alingi pe batu belé ba sa elango po azo ba cote, azo ba point belé, c'est ça se passe comme ça. Mais en réalité, ngana lo bango nga so nazaki artiste te, nenga na za na Instagram te, nenga na za na Facebook te. Même TikTok nenga na za na ngote, nenga na za la kaka na WhatsApp, peut-être na YouTube. So nazalaki artiste te. Pour na mona ka ba application wana eza penda destiné na ba artiste, ba star. Donc voilà, chacun son point de vue, chacun fait ses choix, hein, chacun de nous fait ses choix. Maman nana lelo asali choix na ye ya ko quitter ba réseaux sociaux, eza choix na ye, botika bilobela. D'accord? Oh Akimi, oh asali boye, oh bino bolingande ko rater matière te. Bino bana basi oyo bokenda poto toyebaka te soki na poto kayo esila, soki misala ezalaka te, bokoma kaka tongo midi pokwa live na Facebook, na YouTube. Nayebaka te na poto libanga esila, kayo esila, bokoma disponible na ba YouTube wa matin, midi, soir, live na live. Bolinga kolekisa likambo te, na likambo ekozala nango simple, il faut bokomisa ngo kaka matière, kaka po boloba eloko na réseaux sociaux. Eza pasi Congolais balakisaka ye kope te, soka timbeli wana esili ya boboma ba kope, so Congolais timbeli ka kope wana ekufaka. Angola ezalaki awa bana Luanda diama Congolais akoti kuna to esila eye na lufu baokenga kosomba biloko baoteka. Congolais akoti lufu to lufu elala baye kotimbela siko Dubai ekomi Alibaba ti ekolala nyonso wana. Tout ça c'est pourquoi kozanga kokende kayo na poto bofandelaka YouTube kobikelaka wana na monoko kaka nga naliaka na YouTube te, osalaka nini? Soki 24 heures sur 24 oza na YouTube, yo liaka na nini? Na mupepe batalokuta. Bon respecter choix ya moninga, atiki réseaux sociaux ye moko yebi le pourquoi, et puis voilà quoi. Donc on va se séparer par ici. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes Boalwood TV. Si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez, commentez. Et on est toujours ensemble, comme on le dit. Voilà. Big up!